Mike Luzola Dio, papa na on monte. Tindika télévision, comme d'habitude. Vous voyez que comme moi, c'est ce qu'il y a, ma solo, il y a Sika, ma solo, il y a apaisement, ma solo, il y a avenir pour le Congo. Nous tous, certainement, nous avons déjà un plaisir, moi également, nous avons un réel plaisir. Il y a pour longtemps que vous avez déjà en direct de Tindika télévision. Lelo, ma solo, les amingité, parce que ma vidéo est amingi. Information, ezali moko. Tango to yebi Rabino, Fachi Béton, c'est lui le chef de l'État, 100% président, 100% congolais, 100% assurance. Mingi bochaki tembe, la démocratie, boyebi sarangai, bolanda botala Henri Magie, afinga ka Fachi chaque jour, afinga ka chaque jour. Balobaki bango baza ba kolomboka bango ne ba dirijaka Fachi étiquette président de Kabila. Mais comment yo mwana ya président ça la grève de faim? Ye wana Henri Magie comme la libanda ya PPRD ba betie la PPRD. Bomoni? Ngala yebisa kabino na bino to yambaka na émission. Yebisa ye akata mandefu akata suki. Ils ont l'accès que Moutouana comprendre ma camoubete parce que Soukebele est tout faka. Moi, je réfléchis bien ça. Au moment où Mouta Soukebele na mande Febele a pris place na hier, on a la foule, na pelouse. Parce qu'il y a comme ça la chouate. Côté bakene qui da bisika bikauka. Voilà comme on a batotika la moi pouvoir à moukiet aux alango. Oh, yo lo baki Kabila de président Tilelo. Fati bona Moussa na bino. Vous avez le pouvoir à moukiet. Henri Magie bote lesika suki azola na libanda ya siège na bango ya PPRD ba betie na siège ya PPRD. Voilà, chers internautes, soyez les bienvenus. La partie au pouvoir, soyez les bienvenus, c'est Fachi, les petits frères de Jésus-Christ. Vous allez discuter. Lelo Fachi Béton a outi ko bimisa ba maman nyonso na maternité na hôpital Mama Yemo. Hôpital de référence ex-Mama Yemo na ba koka na ba blessé de guerre ba oyo nyonso bazaki na problème ya ba nyongo na Mama Yemo lelo batutu libanda na koloba mingi te na uti kuna sikoyo avec mokonzi ya Saudi docteur Etienne Longondo ministre ya Saudi on ne uti pa ya Béton Fachi botana ne ba leli botana ne ba lobby. Que les images parlent d'elles-mêmes. Avec la complicité de Mike Luzola Dio. Papa na on monte. Faut kozala ya nani. Mike Luzola Dio. Pesa lengidi. Oui, ndeko na Mama Yemo message ni ngo pesa na peut-être oyo Monica Rasikoyo et puis na chef de l'État. Vraiment na remercier chef de l'État na makambo azo sala ko ba maladi naza na Mama Yemo na pavillon 1 naza accidenté depuis le 13 février si le lelo naza na Mama Yemo facture bimaki 1,300,000 nazaki mbongo akofuta. Maintenant, l'occasion où il y a chef de l'État, on a remercié. Je crois que c'est maintenant que banda na kozala libanda. Fachi Béton. Fachi Béton. Donc, à continuer na bao batikali. Pour na remercier kaka. Mais le peu olé. Lelo na lie vraiment na koti awa pona lia mbongo na nga ezongi na poche. Pona somba compresse na zangi compresse na bandi na gant. Maintenant mbongo wana ekoki kosunga nga na ebike. N'occasion na kutani na bande kuranga ata ya mukie pe zokota yesunga nga na compresse. Donc na remercier bino kaka. Merci beaucoup ndeko yo pe lobana no. Lelo okutana libaku. Na tukutana libaku. Na journaliste chef de l'État. Na yeba l'idée que chef de l'État ko kanisa ngai. Ngai na za choper na za petita musika. OK. Na niveau langue ba ina ngai depuis le mai le 5 de 1919 qui jusqu'à la 2020
mais nzambe asungi ngai mbongo ebimaki 1,600,000 nazangi ndeko nini te mais nzambe atindi chef ye moko ayekete bana nga baza kuna aye kopikola ngai na libulu nasepeli mingi parti beton ezala seko lelo mpo le ameli yango oyo journaliste et chef de l'état asombeli yo merci beaucoup eza rien napesi bino te mpo bosala video mais bino nde bosengi bosenganga merci bongo te eza bongo. ok donc tosalaka bageste banda kala tosalaka yango mpo bakumisa biso te mais video oyo bango moko basengi basenga merci nde bomoni video oyo merci toza ensemble faci aza nani Beton. Tolembi papa, tobima, badakala tobima, tokangami. Tolembi tosepeli mingi, tobima tolembi papa tobima tolembi. Mieux vaut tard que jamais. Tindika ya lelo na tindika spécial. Botala boni batu bazoko ganga awa lelo. Faci Beton lelo suka ya masolo bamaladi nyonso baza kobima oyo balitige bato bakanga awa malembe jipi voilà. Super lumière. Celles-là sont encore malades. Oui, c'est-à-dire que ils ne sont pas malades. Non, il y a beaucoup qui sont déjà sortis. Il y avait seulement comme administratif. Mais comme ils avaient décidé de passer, par exemple, ils vont passer. question seulement de dire que vous sortez, mais ceux qui doivent encore faire le traitement vont encore rester, mais pour le reste, il faut sortir. Voilà. Il y en a d'autres. Apparemment, celle-là sont encore dans le traitement. Non, il faut déjà sortir. Hein? Une dame qui a dit siko uzali wako loba na fai balamisa odozela nini mpona nini ozokende te mpona nini ozobima te sina makuta na siako nakanisa okobima leta azwi yango makambo nyonso to wana acharge bino nyonso to bato oyo baza na ngo osika na hôpital te président de la république azwi mokano na gouvernement mpona balibele bino bobima ok niko mgeni nilibazala na niko mgeni sina kamusada sina kuendeza baisala nao ya vile ofanda wa Ofandi wapi? sina ikalaki ngawa kule peshe epai ya nani sina ikala kubandugu wa moya hivi tulipitaka kisha wakatala sarudia
obima nano hôpital makambo mosusu okotala mosika te oyo na ye wakosala zwa bana obima na bango na hôpital te mobali no aza lelo mobali na ye wa soda ok opesa numéro de téléphone hein? Ok c'est bon toke kabisa saidia tutoke humu saidia tutoke humu batusaidie sana nakosa vya mingi sina na kwa kuwaweka sina kwa kuwachungia niko napita na sina na transport kusimineza rudi na sina na miliki ya kuwapatia hakuna hata kitu na kimwake niko zambi muntu amuyile kuchimbunga muntu awu afoyeye afokashidi zambi beneshe sofaka amubeneshe tububafuani tububafwa tubuli muntu akundola tota twabulisa zambi asofati zambi amubeneshe mutangile mmeso amawa atunguluka kashidi ni chendele beton 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 na kati na biso bamisusu baza nano maladi oyo wana bakotikala basilisa bakiri me oyo bakangami awa mpo na makambo ya facture bakanga bisaka na bango bazonga na ndako awe eza koyinda bomoni ndenge mama ye mwendingani mokonzi ya Saudi Dr Eteni Longondo l'homme à la bako sur terrain lelo awa tindika sur terrain bosomona masolo awe ko changer kutu te yeyinda kamabe Sandra Walona Poète oh eza tindika télévision mieux vaut tard que jamais mama ye mwendingani beto fachi mokonzi ya Saudi voilà sur terrain. Tant que vous foutez un gouvernement et vous doit en charge de la facture sur toi.
mpona nini te esi ekwei deja balobi babima deja oui bato nyonso boempêche bango te boempêche bango te ok bozwa biloko bobima deja bozo te kozokisa bango te oyo alinga bima bimi chef de l'état kwa ici ok nini kasi baempêche bino bima te lelo deja makambo esili deja makambo esili soki baboyi bopeka livelo ya telefone bozwa numero na nga nini susu yo mpe transport mpeza te non kele makolo 082 86 85 648 082 86 85 648 soki bobimi te bobenganga lobi na yesu na ministre bato babata makuna toke kuna na sefa yebisaka ministre bien bazotrava bazolia eloko te toyebanda ntongo tosala mosa tozolia te akwase diagosala banani baminganga toke kuna bamama bango botala filme sauf kipe mutu na mutu sa mwana kende oyo elatindika televizio mokonzi ya mboka kwa isi toleka nayebi te eza ndenge nini awa awe yindi na mama yemu facha kwa isi mokonzi akwa isi beton akwa isi kanga bisaka awa toza na mama yemu bozozwa live ya tindika kanga opération kanga bisaka tobungana toumeli tro na mama yemu kanga bisaka dengi mayar montana lotala tindika vitesse Jacob Mudingai opération kanga bisaka mama Jenny Ndaya Kayembe futur député Angèle Mpumbu futur député également mama ye moyindi kanga bisaka bungalo mokonzi ya mboka kwa isi na nzela ya ministre ya Saudi Eteni Longondo ya yindi kanga bisaka boumeli tona mama yemo beton akwa isi na sima Eteni Longondo ministre ya Saudi Bobi mabozonga bandaku makambo yango wana to confirmer voilà c'est Christ de la pédiatrie parce que le gouvernement le président de la République avait pris la décision de libérer tous les malades, pas seulement les enfants et les femmes qui ont accouché, mais tous les malades, que ce soit dans la médecine interne, bien sûr, les malades, ils ne sont pas capables d'honorer leurs factures. Alors, à partir d'aujourd'hui, nous sommes venus libérer les malades ici à l'hôpital Mamayemo, et c'est le gouvernement qui va prendre toutes ces factures-là en charge. Donc, j'ai visité le service de gynécologie et le service de pédiatrie, mais pour le libérer, mais cette activité s'applique aussi à d'autres services, c'est-à-dire la médecine interne et d'autres services à l'hôpital. Donc tous les malades qui sont ici à cause de non-paiement de factures sont libérés et ils peuvent déjà aller chez eux et le gouvernement va prendre ces factures en charge. Et que s'élève à combien ces factures? Je vais attendre le médecin directeur qui va nous transmettre la facture
la semaine prochaine et le gouvernement va honorer cette facture. Et les malades peuvent déjà sortir de maintenant? Les malades sont libérés. Évidemment, il y a des procédures administratives par rapport à l'heure de charge, ainsi de suite. Je crois qu'à partir d'aujourd'hui ou lundi, je crois que tout le monde sera en dehors de... Et après, Maman Emo? C'est partout. Ce n'est pas ici, je suis venu, c'est une visite symbolique, mais c'est pour tous les hôpitaux de la ville et même du pays. Donc, que tous les médecins directeurs des hôpitaux puissent nous transmettre la facture, toutes les factures qui ne sont pas honorées. Mokonzi Saoudi, raison zali nini okiti awa kobimisa bae azangi ba moyen ya kofuta ba facture na hôpital Mama ye mo pe ba hôpital nyonso oyo lobi raison zali nini? Raison ezali ete mpona koempêcher ete maladi kokono oyo ya coronavirus ezwa bandeko mosusu bafai na hôpital oyo basi babika me baza na makoki te ya kofuta bafacture na bango mpona koempêcher ete bokono wana ya coronavirus ezwa bango. Yango wana président de la République na gouvernement bazwaki mikano mpona babimisa bango nyonso tu na hôpital epuis bafacture wana nyonso tu ekofutama na l'État. Donc yango wana bomoni ngai awa na médecin directeur na secrétaire général ya santé toye kobimisa bamaladi wana bakende na bandako na bango bamisusu bakobima lelo misusu bakobima lundi, ça dépend ya procédure administrative oyo bakozwa. Donc yango wana ozomona ambiance oyo ezali awa na ndenge bato bazosepela na mikando oyo gouvernement ezwi. Merci Mokonzi Saoudi. Merci. Na hôpital message nous avons repris à la chef de l'État Fachi Beton. En tout cas na sepel na onyo so Fatia sel pona biso. Bo ce qui était ndenge zaka pasi papa to pese merci. A umela seko na bo konsinaye. Na onyo sa sel pona so to na sengo makasi to kutelo to bate papa to pese ka ba merci belé. A umela libera na sela moi oyo. Yo salut combien de mois awa? Bon papa nga sali 1 mois. 1 mois? Yo mto robela bien mois. Et petite sœur na ngande mtabote na césarienne. Ah siko bobimi. Siko to bimi. Ya ofele. Ya ofele. Bo futi le côté. Siko na 2023 Fachi boko voter to bo voter. Boko voter kaka ye. Tana mosusu te kaka ye. Avant de libérer papa. To sepela onyo sasali. Merci beaucoup. Eza slogan te, eza li solo pété dans réalité. Bango yo babimi na maternité na ba hôpitaux na ba nyongo bazaki nango béton. Fou-moi du Tunga. Les petits frères de Jésus-Christ. Fachi. Aibisi bango bakene bandako. Mama. Fachi zamba pambola ye. Zamba umela penza seko na seko. Zamba pambola ye. Kitoko. Kitoko. Maman okay? Papa na merci vraiment na mokonzi na nzambe ya bakiseli susu mikolebele bakiseli susu ba gratu eleki nzambe ya tapambula ya. Comment on a Fachi Beton? Fachi Be. Fachi Beton. Voilà. Nzambe ya pambula ya papa bakisilo mikolo ebele. Na sepeli to sali mikolo ebele. On ba muno nini? Na cérémonie ebele ya na ba kisuku. Bon, na ba kisuku. Tata nzambe vraiment ko kusalisa. Wanango wasala kisalu. Wasimba kongule mboti beba. Merci tata ki. Yes vraiment tata. Ya kiasi go? Kiasi za zingi Niko kusalisa ko pamula ko hega yai. Merci. OK, merci. Merci. Oh Fachi aza mabe. Komoni ba mama babini na hôpital. Bango nyonso babimisi bango nyonso. Ya ofele. Kitoko. Oh Fachi Beton azosala te. Asalela biso ne akabela biso ba moto poto yeba yazosala. Ozalina
la misi. Donc nazana eloko ape sauté papa. Béton. Yo Fati béton. Oh be béton. Fati béton. Ministre santé ministre santé ministre santé umela papa umela. Président de la République. Fati umela ndama pambola yo papa na ngai. Obaki pena le pepe d'abord yango na moni yango na sepeli mingi. Na kenda kuna mona ndaku kala mona lingaka ngulu manga awa. Lelo nzamba sungi. Kofuta biso bongo nzamba zong sebele na mo continue ba umela na famille mo biso merci. Umela seko na seko. Umela seko na seko. Umela papa. Le gouvernement sali kobimisa basu babutina mama imowa. Na bata malade nyos na ko bota kaka te. Na ba malade ba pavio presque belé mo ba bimisa mais mingi nezali pavio ya basi ko bota. Na pavio ban. Mais le on senga na l'état ezanga te que no pona profiter malade te. Ezala ne pona libela. Que tout le monde na ba bourasa fili que no basi ba boti ba bimo fele nezala bangola to mi apesa be bon pona. Et bandi, merci beaucoup. Voilà. OK, merci. Nzamba facha robunda asisa pensala. OK. Nzamba batela yo papa, batela. Tukula l'hôpital dans participante. Mbongo ba 2 millions. Mbongo zimbi batafuta. Nge mosi kwe. Moi si matimba. Moi si matimba. Kibuti kibuno ko? Ya ba 2 millions. Bantu bakanga l'hôpital. Bankaka mbongo kasitafwana. Kabazora lipaka. Abu mesa qui message festival una bamosi batateka kisi she suma kisi la makuzipa basiri ntalo zipa abu qui message una ya mfumu gata ngesali mo mambo mfumu gata yani mo si fati beton Fati beton tata vonda kwako batakukota soki usaba una nimanke bakutukisanga ngai tata kiasi kisaki tuwiri gibe ngai fui vraiment tata nzamika usakumuna udiambu bantu batahuna mambo una nimanke batazola nge bantu bakonda nenge kanti masali nzamika baka zitusu nzamika kusakumuna bantu basibakala ketu munge nzamika bafua kwa bafua kange fetisala. Merci. Fiao Kidi, tu vas kwenda? Voilà. Je vais interpréter le message. Maman alobi boye. Alobi Fachi ada motema malamu mais bato belé o ba u ba zo kotsa ba zo chaba kal pour Fachi réussir te. Na yango alobi boye. Mokonza mboka aumela batu nyonso ba chayi bakal aloki bango na kintandu bakufa bango tout. Donc ce n'est pas Fachi, ce n'est pas moi, c'est la dame maman oya lobi pour aloki bango. Voilà. Pour tala mère bakei. Papa, ba 2 millions, ba 3 millions, to kozonga wapi nzamba pambola ba konja pambola ba akakisa ba ya on va munoko nini? Munoko mboka? Ah OK. Munoko mboka ba nini? Munoko mboka. Munoko mboka nyoso baka. Munoko mboka. Kiyaka. Oh mais lobako. Mais tout que tu tombes sepela vraiment. Tandis que ba sakumuna ba kunzi betu. Bana baba yaka. Bana bakwangu. Sepela vraiment. Tandis que lumone, tandis que lumona. Fachi. Merci beaucoup. Maman. Papa, kayo na yeli susu pa na yo. To umeli. To beti mama yango to
toke topesa ndongo mbongo balinga kobimisa biso te misali esante mibali bakozwa mbongo wapi tosepeli na Fati Beto ndenge abimisi biso na bota mapasa bana na bota Fati Beto tabona ndenge akomi Fati Beto bana nanga bango ye nzambe apambola ye makasi koleka bakisela esango makasi nzambe apambola ye koleka asala des années tozana esengo. Ok, eyokani bébé comment est là? Immaculé. Oh, Immaculé Béton. Maman va faire l'interview pour mon compte en boca. Olha o Mulogolini. Alaba kikongo ka. Olha o Mulogolini na mboka. Mulogolini na mboka. Emilio Sensabaki. Fatibe. 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 So na 2023 ba voter nani? Ba voter nani? 2023 ba voter nani? Beton na beton. Eyo kani. Merci. Oh, ya solo. Ok, le bas. Na futi 960 banda to futa bavandisi biso to futa ka 2 millions na koyimela ngo wapi 2 millions 750 bon Fati Beto aye Fati Beto umela tama pambola ye na ministre bamba kisele ngo esandi atikala libela la libela aungi bango nous venons batika ni biso to buki fongo balela wapi ok na ok de la bango kuna na kamera nazo kende ok todo kende Papa merci Nzamba pambola bino Fati Nzamba pambola yo umela seko na lobie Maman va venir sur qui ma caméra vraiment. Le kaka siya koyemba boya koyoka sikoyo akapela o musikana azoyemba sikoyo mpona dengi mayar Montana mpona moiswa nini sala akapela oza munganga yoka sepelela mosala yosali l'hôpital général zakichiyoyi bamama bazalaki na pasi mingi na hôpital papa Fatia ye na hôpital général de Kinshasa mama ye Brayam bamama bazalaki na pasi ya kobima ye papa Fatia atindi makambo abiana mama ye mo esungi bamama tosepeli mingi makambo ya bien papa Fati osali na mama yemwe e continue Kongo mobimba papa Nzambe apambola yo papa Dengi Maya Montana bajalu baloba te bapanda kimia
oya koyelaki motema mabe akosuka na motema mabe na vitesse jamais production bango sunga papa fatina biso vitesse le boso kombolanga nzuzi Samuele na salaka no pitalo general na mama yemo mama nanga nzuzi apikeli na leli na bokolo baba le boso papa fatina wara ya wara na biso na leli merci beaucoup botala batala ko bimba Est-ce qu'on peut dire un mot là? Mais vas-y. Qui vous êtes d'abord? Présentez-vous. Moi, je suis le mari de Madame Tina ici. Alors, nous avons fait ici 2 mois. 2 mois. Nous étions bloqués par la facture de 2 720 000 francs congolais. Mais, en tout cas, suite à l'implication de l'honorable Eliezer qui est venu nous voir, et nous a promis que le gouvernement va quand même faire un geste. Oui, le chef de l'État lui-même. Le chef de l'État lui-même s'est impliqué et on voit que non, donc, ce qui était rêvé est devenu réalité. Nous sommes en train de sortir sans payer ne fût-ce qu'un 100 francs. Alors, avez-vous un mot particulier à adresser au chef de l'État qui est le président de la République, le vice-président de l'Union africaine? Vous avez la parole, monsieur. En tout cas, dans pareilles circonstances, on ne peut pas manquer un mot au chef de l'État, qu'il soit là. Nous les remercions. Ces gestes-ci ne peuvent même pas être posés par hasard. Donc c'est parce qu'il est chef de l'État. Il s'est montré chef de l'État. Nous les remercions et qu'il continue dans ce sens. Merci beaucoup. Vous parlez quelle langue à part Je parle aussi Lingala. À part Lingala? À part Lingala, en tout cas, je n'ai pas une autre langue que je parle. vous en prie. Merci beaucoup. Voilà. Ouais. Il y a ticket daté. Ah, donc mon hôpital est daté, ticket est daté. Vous autres qui êtes wapi? Qui sent? Bon, Nazo européen au ticket, hein? Nazo ya. Yo Oumeli. Oumeli, merci Fatih Bertrand. Na demo auto sana hôpital Tozika sa Oumela. Basepeli mingi. On va mon rôle na mboka. Bon, le ban président de la République na Congo. Ah, président Tomani Yangala tu. Ah, ngadia muntandwe. Abu bantanu babengi lukeli koko niko? Tomani Yangala papa mkwenda tu na munzo. Abu no fachi beton kimambu nina. Kimambu na yao musande usabu na mu président de la République. Président kafuta mbongo tulipita tuenda. Anda futa liko? Quand tu es merci. OK. Atika ba facha umela kana boningo na vraiment nga libéré biso ba facture kaki makati to dozo keda ndenge ya kufuta ngote. Depuis nga na botama na mona ta 1 million na maboko te pe na simba ngote. Bazo pesa ba facture moko makati donc moya ko mimeza to sali 3 mois. Donc c'est le chef de l'État a bunda pe ba diminuer ba prix hein. Diminuer ba facture. Ok. Mais bazo musala malamu vraiment. Mais ba facture ndezoleka. Kitoko. Sunga biso ba diminuer ba facture. OK. Bazo senga ba 1 million mais wese tondi ba ko sala wese te. Ba wese salité na dega moko na mama mo ko sakana te. Poussière. Mbetu salité binse quoi. Ah bon? On a ebisa aujourd'hui. Ba mpese ba tambola décret de sorte nyonso. Ah, no futena ba kisi
To pompaka. Pompe vraiment do maman moleki salite. Merci beaucoup. Mokonzambo kayoki. Et puis ba travailler à maman emo. Bazo zo salaire à malungate. Bazo lia bien té. Bazo traiter en tout cas ba bimisa ki énergie na bango. Pona ko traiter bana na biso. Pona wana to pesi bango merci. Bazo traiter bana na biso kitoko. Kama koki ba futama. Bazo futama te même ata ba prime à pamba. Ba infirmier oya maman emo. Hôpital à Munene, hôpital général. Bazo futama te. Mokonzambo ka tala yo makamozolo ba nyosa yoki. Oui maman. Namba bula. No ba mama. Zela na yemba nano ndani nzemu. Hey wa mamu, chichi wa mamu. Nijele kuyanza. Hey wa mamu, chichi wa mamu. Wapenda nende kudiamulo. Nakoloba nini chichi na ngayo yoka. Nobala chiluba. Mokonzi amboka na totboni kaka yo. Oi eloko sali. Na éviter. Donc kende na epa na biso na 2023 donc akoleka. Akoleka okoleka. Umela. Epa na biso. Ouais. Béton à béton. Fati béton. Fati béton à béton. Ah, où mais là? Merci, président. Merci, Naïma Kassinda. Ah, où mais là? D'abord, créer belé. Ouais. Yo, na to kuta na restaurant. Ya na boy. Yo la kuta na restaurant. Siko. Na baki kuna. Mais moi bi wande danga biso pona ko bima yango. Ba merci beleka. Na nani? Na papa. Ah, papa, merci. Bon. Batu bazangi transport à kokende. Boko sate. Ou azangi transport, bosa la mulongo, la pesa doit à moi 1000 francs. J'ai là Malembe. Pesa maman zanano. Malembe, na Malembe, bazangi transport Malembe zela. Malembe Malembe. Zela bonsoir. Oh, azangi transport Malembe. Zona misa. Et là nous. Na bien transport ba maman. C'est là bonsoir, c'est là. Ma. OK, Malembe. Oh, Malembe. C'est là Yonan. Malembe nan. Malembe. Malembe. Oh, dis monsieur. Bon là. Yo. Bonjour pour nous. C'est là Nandu. Malembe. Malembe nan. Bon ma. Bon, tout de suite. C'est là. Malembe. Malembe, c'est là nan. Non, mais on va transporter. C'est là. Allez, Sili. Voilà. Oh, c'est là. Oh, il y a ma foutre. C'est là le coup, 20 personnes. 20 personnes. Allez, aussi au Longwa déjà. 2. Malembe. 3. 4. Bon Longwa. 5. Longwa, allez. 6. Longwa. Papa, ça va 7.
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Allez, Sili. Voilà, bon, Sili. Yo, so soit qui déjà? Mouhib, comment Mouhib? Voilà, on fatine, fatine. Siko, eh makolo bwetu, tuko na Willeri po anini? Ok, tu wapi? Zonga boya ko monga transport. Ok, tipinza ngabateka ngamwana na mama yemu. Ah bon? Bateka mwana mama yemu ndo bazela ka mutana utapoto boya osoma bakanga ngai place. Zonga monga transport le kaboye. Donc timbinza. Bon, ma zo transport. A comité Willeri makolo. Avant mbonga transporter. On a compte à tindika papa maman. Yo dangi transport quoi? Bon, ma soit transport. Bon que sous ma coloté, ma bakisat. Ok. Bon de transport hein? Merci la ministre et la président Kitoko. Ministre Félé en tout cas Pepele. Voilà Mike nous a dit merci. Bon tu vivre binomoko réalité en face boni ba mama ba leli ba lobby pour na mokonzi ya Saudi. Oyo na sali ngala ko commentaire te na sala ngo trop musu elika na télé musu elika kati na ebisa kabino bana poto soko kabeli ngai $50 oyo bakina dia ko kaboti na dia na peuple congolais des fois ce qui na pesi na droite gauche yebati lelo brusquement bomolike na pesi ba moment transport o mingi bazala ki wana bakina ba transporter bazui grâce présidentielle mais moi kenenda kozaki alors balia ka ndenge nini pour comprendre le niveau ya Congo. Fachi a beaucoup à faire dans ce pays. Maman Yemo, on a ce qu'on soit la ministre de la Santé en aparté. La ministre de Maman Yemo, faux sceptique, ils ont kotonda. Si on va faire ça, la kasumbale ça, wapi. Et puis, Maman Yemo, fausse planceta et Tony. Fausse planceta, ils allaient. Tangu basi babotaka ba planceta wana babenga koko ya mwana bakundaka yango na mabele lokola na fulute eza na force bo malibulu batimba na spécial soki babwaki batie mabele likolo babwaki linge mata batie mabele na bandenge basaila na ba norme basaila ka yango au moment où je vous parle etondi déjà force planceta ya kotonda na reçoit ministre de la santé il doit intervenir rapidement pour la maman et moi. Si vous avez un boti, voilà, chers internautes, il a plu à Kinshasa. J'ai tout fait pour la coma. À tout ça, l'émission, ce qui a été l'ambiance aujourd'hui dans Mama Yemo. Minganga bayebi musala, mais Mama Yemo komi moi elengite. Docteur Teni Longondo. Na ebito do tarde nini pour sanctionner ba gestionnaire wana ya Mama Yemo. Trop c'est trop. Ba abus eza ebele. Wese pobo timo labino moko fo ministre ya ko timo de labino. Bon ba mbongo ba futa na Mama Yemo nango wapi. Comité de gestion wana yo kimbuta tikaka mawatro. Yimo pe kimbuta go pass ba mbongo ya aéroport. Faut se justifier. Et qu'il y a un aéroport, rien de nouveau. Merci, Molili Koti. Je crois image, je plaisir. Na bataillon sur Bolingara Fati, Béton, na Congolais, tout. Et prochainement, tu as la vidéo avec l'information Ndenge Zalaka. Peut-être avec image, sorte de mouton, ou rata. Ou bien, si ça Fati touche, et pas directeur à cabinet. A qui inauguré chantier. Ba travaux ezongi bato bongisa tina Don Bosco ti pen
Nous avons plaisir de image, sauf imprévu, c'est lundi. Donc, lundi prochain, voulais-je dire, lundi prochain, vous avez la vidéo, comment Misala et Zongi, pour la Kobongisa Tiba inauguré sorte mouton en bonne et de forme. C'est que Bandaka, Kuna, na pompage. Merci Nabino tout, Nalela Bino fort, pour continuer, Kota la Katindika, bon interpréter ma BT, ba information langa. Na ba commentaire na do chapo na fachi béton pour na visite nenga tambaki ngai ta kosala nga mabe azati asala kinga bien yango na reconnaissant et pas naïe numéro téléphone fachi pesinga et déranger et ça peut canal bato ba pesa dossier na présidence et commenter ba betaka ba kise de réception à Pamba na canal pe ka mwasi ce que pour l'intérêt général to ko memango pe mokonzamoni esalisi bayimboka mabe eza wapi bon interpréter na ninga mabete en Europe mutakoza na téléphone na chef de l'état esala rien ba email ba Macron ba tobe bazana ngana fachi eza pour ça ngo lendo mais nazala ngo pona yebisa bino okoza na information oyo ko salisa pe mokonzamboka oko passer par nga où est le problème et déranger binoté ba ko bombanga te pona numéro chef de l'état eza numéro de téléphone eza compte bancaire et déranger bino lisusu au nom de Jésus. Merci totika la soudé na tindika masoleza ebele opération somba photo ya Fachi ezobanda ba photo ya chef de l'état na Congo central les até to sala mama na opération toko matina mwanda toke noko tika ba photo ya chef de l'état na ba école na ba église na ba bureau de quartier na ba district na ba secteur exact na Congo central toko sala ngonga na bino boko mon exemple kalaté bako pesa na lo belema te semaine prochaine bokotala Zankore Niati leader ya Congo central a koti mamona idéologie boko mona ya kosomba combien de photos ya minene po ba yebisi biso na Congo central ba photo ya Kabila ezati lelo Mouta Longwa, la photo est chef de l'État actuel. Il y a un autre que le Longolango officiellement. Certainement en collaboration avec le gouverneur. Il y a Congo central. Dans lancé à moi flash. Mikolo Koyabo Sungabiso Toko Kende. Toko de pesa photo chef de l'État. Congo central Mobimba. Tina Bafle. Ce qui est aussi ici, Nzama Rolinga. Ce qui peut Rolinga, le côté Bandundu. Merci et à la prochaine occasion.